Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko gaga. Réflexion trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Yenge bampangi zame yenge kwa eno wakulu yenge toinako fumu tsako fumupa fumu ambanza fumu yalongo donga kakawana baba fumu ebele nzakanga. Alors mboti na balandi tu réflexion donc fumu tsako yeyo tanga bimaka ezalongi moko bate bele bazokima ngande naza awa bate bele bazokima nga pona badeba bate bele bazokima ngai pona ko ya kosolola bazobanga daso monika kelongi te fumutsa baza matata tout la mwisi ya sasa na pesi balande réflexion mbote na pesi bino tout au botela rabiso donc mbote na bino. Alors na ego pesa kaka eyano na mutuni tunono kipa ya papa Carlos soki muto boboya na boko fanda nesika moko na oza benda bref na oza nanga mulaite nga vraiment na omo nango pona ngai muto si boboya na boko fanda nesika moko tipo parce que tango bolingana kate bozaka esika moko te. Alors bolingana ki bokome ensemble boboya ni siko fanda ensemble pourquoi? Alors pona baba degeza na ngote malamu mutu asala ya enzela boko fanda sika mote. Dans ce qui kutu ke bozo yokana te moko alobi na muninga ke zira na so place na bima mais bokabwani na bino mais bozo yokana te ke moko alinga bima na ye abi ke zana loka place wana patience mutakozela. Mais bokabwani penza ki bokabwani wana komo yana mobali komo yana mwasi na ndako moko bokabwani bofanda sika moko yo simba te botam bolingana kati bofanda sika moko te siko na boza ensemble sous-souté bofanda sika moko pourquoi donc ngapona ngeza bongo te donc so bokabwani bofanda so ensemble te matondo